Shalom, shalom, shalom à tous les chrétiens du monde. Bandeko nyonso otobumba melaka. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur et notre Sauveur. Nakati ya bavi na biso pe bondia, boa tarde, bonoite, ezo dépendre na temps oyo, bandeko bokolande la vidéo na ngai. Tozaka na message moko oyo mama vérité makiese Niki la polyvalente aeko pesa ya événement ya conférence panafricaine oyo eza organisée na RGM. RGM eza réseau global international. Na kati ya conférence oyo to na kati ya RGM eza na makambo ebele makasi oyo ezobengisa basali na nzambe nyonso ya Angola de Kabinda akunene. Ezobengisa ba homme politicien, ezobengisa ba homme d'affaires, nyonso boza partout dans le monde. Vraiment conférence na biso ezobanda le 24 juin oyo au 27 juin. Ezobanda de 8h, 12h tozui pause pona komela mwama ya malili. 12h30 to bandeli to continuer plutôt to continuer tu 15h to silisi na biso. Message nanga ekomela basali na nzambe nyonso oboza esika nyonso conférence panafricaine ezana ba intervenant ebele o bazo talibande ya mboka batata na biso baze ebele bazo na ba différents pays et pe oyo tozana bango na kati na mboka na biso ya Luanda tozana papa Gaston Mawete tozana prophète Mies Maréchal Antonio pe tozana pasteur Feliciano Ndamba. Vraiment boye ibalamu na bino nyonso oboza partout tikankolo apambola biso.